Sousou, respectez. Discours en fait. Vous en avez content la émission. C'est l'ambiance, ça se passe vraiment en direct. Meilleur chant, meilleur Ouma. Il a outi wapi. Ouma mole la gigo la. Tala. Nana kisasa. Tingana tambola na kisasa. Nana kisasa na tambola na kisasa. Ambozo hivi magamu nana tambola ka. Meilleure chanson. Inondation. Landu bayaka inondation. Yo poche nzembo nezo beta tina matanga tina fete. Shetani gola yo moni makambo lukie. Gola yo moni makambo lukie. Shetani gola yo moni makambo lukie. Babenga ya moto yango. Babenga ya papa Melina. Babenga ya makomone soto kato kumisa peto ndima Lelo babengi ya Jésus le Padre. Tango na matisa kason, choisir chanza ka vitesse. Ouane kumba kanga na profondeur bolingo. Bonheur nanga prolongé, Salomé Kavongo. Maxi Bio Café. Yango. A connaît pas demande Hémorroïde. Oh, diabète. On en est avant. Sous réserve. Yango te. Comment tu poses à Gaïo Moko? Expliquez mon ninga soit un problème na couple. Expliquez maman. T'es logo ils ont mon sabi sur la couple yango. Tout ok. Bio café et au salaction de lengue. Tome la kana bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original. Café original. Bande ko tomela yango pour la santé na biso. Ezali. Papier, Elenga Congo, Glodidia Siga, la mignonne, la mignonne, Tracy Belenga Pro, Tracy Belenga Pro, Kata. Voilà, bonsoir très chers téléspectateurs de l'émission Paka du moment. Il est un jour, c'est-à-dire actualité à Lelo. Aujourd'hui, on sera là avec le musicien de Ferigola, on sera là avec Vibration, avec Gigola, avec Riz Matadia et Échappé. On va parler, Ningni va travailler dans 4 albums. Et puis le 20, Ferigola va se produire donc na kermesse Mol de la Gombe chez l'honorable Charlie Mbochan à Tozalawana. Ça s'est très bien passé à Lubumbashi, vous verrez les images ici. Et puis après Lubumbashi, après Zambie, c'était donc Lubumbashi. Et puis le 20, donc on a kermesse Mol de la Gombe. Donc c'est dimanche. On va déjà suivre la toute première image Ferigola à Lubumbashi. C'est pour faire plaisir à tous les fans gaulois et gauloises. Merci à toutes les personnes qui ont souhaité apprécier les anges. Jojo Aniva. Parce que c'est mon mois. Et échappé ngate marambouana. Merci Nabino. Et l'équipe tellement ébélé. Patrick Kitoko. Tobanana na Mutuna biso ana. Ou ça migolo sexy en tout cas. Ou c'est la biso vidéo. Et puis Nabaninga Misusu. Et puis on va continuer avec les artistes. Suivons et retrouvons-nous tout juste après. Shetani gola yo moni makambo lukie. Gola yo moni makambo lukie. Shetani gola yo moni makambo lukie. Shetani gola yo moni makambo lukie. Awa Shetani abeti, qu'est-ce que ça veut dire? Esimbio, esimbite. Esimbie. En tout cas, Awa Shetani abeti, qu'est-ce que ça veut dire? Esimbio, esimbite. Voilà, nous sommes là avec Échappé Nzita. On va parler des mots bobés malgré que Azomon en a été échappé. Ça va? Merci Elisabeth. Aïe aïe aïe, trop de voyages, Azomon en a été. Voyage. Quand je voyage, je suis à force à ma gamme. Que orchestre ça qui togo mamdo qui togo. Mais chapeau beti mots bobés Azomon en a été na TV. T'es dans la TV, ça que tu as eu trop de déplacements, tu comprends? Et ça que tu as eu des kin bas sécurité, kin, besoin de voyager. Moi quand vous avez bossé l'escale na kin pour boquer sous. Ok, alors Échappé, très content à Rosano sous les lots. On parle un peu des mots bobés. Au dédiant de moi en année. N'avait pas Roger Nzonga, Roger Ndonga. Azarad. Il y a un mec qui est. Est-ce qu'on a mots bobés? Moi synthèse en Zembo en Ngolo Banin.
yo mozoka ya mobobe nzele mo bazolela échappa yaka azwa plan bani banda kenda tout la mousse faut pas Mobobé so nzela bi Mobobé pas pesa ki avant ok fa patienter atala amboza bete jango ndeni Tracy les abete jango ndeni ya talete maman show Mobobé au raté pas invitation anniversaire marqué mon été le 10 août de na champagne les gars nenga cause na nenga système OK alors Mobobé leçon morale yo tirer na Mobobé yo moronano Europe ça peut battre Bolanda biso moi leçon mo pesa Mobobé on ezanga Mobobé nenga projet zoba nenga enonga kliananga na wenze ya balinga Sekote mili bosa metana za kapona chamwe pour cause sala semblant et pourtant natandalio Oscar Chibangu ya Mobobé entre ciel et terre okuni bola munangae raka conduis-moi la dernière des mers bolingo a dit sentiment bye bye c'est vrai balobaka que la confiance n'exclut pas le contrôle quelque part fidélité ne rendra service à mabe fonctionne en capital nanga kokengela l'amour jobango na ngamo sono ye manze mona wa place non qui ne pona na bena ba question là jobango na négligaki nazo yebati entre condoléances na félicitations nini nazo mérité Mobobé nenga e Paul Bindo Musambali zoba nenga e obi e Claude Kebako na linga parti mo boara Bera de Prince yalinga ochango Claude Kebako no mekelega magara tani ya Mobobé Claude Kebako na Switzerland yona wa mudu obi mutaba ye mutawa Western Cashman ba mongo. OK alors échappé Mobobé zoya le rôle ba bayambi ngonengeni na Kinshasa est-ce que mo moninze mono simbi to eke na rosimba kamusinga to beta ndule na Lubumbashi bat ba senga Mobobé obi ke ngamo na fani na bi merci les padres encore pour nzembo na tegela rayo tenze moyen za ngai na parole de sangisi nzembo bo 500 maïs na les padres a baptisé siko et ça là siko biloko moi mais apporter nini na carrière na yo Mobobé Claude Ngasi otalanga et apporter nini Claude Ngasi ya gola ba na Christian Lolendo bangwana Kribo Kanuku so talibo mona pe de risque ba moto ba kala pasa wana na te di konde lisiba donc mamto za kitoko et apporter nini Mobobé na mambo belete neti ba lobi net ba bientôt lo ba soute ya ba botala biso na TV échappé sigo ayebi prix ya ciment prix ya saga otonga yango tolinga siko ba bien na TV tolinga échappé wa nga dans les logos na minga na mda mimoza kote basala basita basi côté to sala no émission l'époque oyebi to sala no émission déjà place oyebi déjà donc merci les padres encore donc merci Motayambo yebi ga moi mokebo ba ana makambo bele échappé babenga yo Motayambo babenga papa Melina babenga ya makomonyo soto kato kumisa peto ndima lelo babengi ya Jésus le Padre bako jige esi ba jige échappé na Motayambo na Mobobé si va jige. Merci beaucoup alors échappé na sepeli na bi que tos émissions mobima pour boza vraiment ebelé plein de studio de ça le loma coulisses ba trace TV banine. OK alors na lina zo pena tenter pour na consommer pe bato ebelé en même temps ngapena nga vite fait tonga les padres bengane na côté vraiment na système so ba bisi komba mo et toi na macadam donc voilà na sepeli quelques personnes au batalo na poto et puis na kin ouais et na bosani le 20 toi pas Charlie Mouchan na dimanche na Charlie Mouchan vient na Bera de Prince des Amonda Toano de Caire vient na Roger Ndonga les colonisateurs otali ba di Shakalambe na Gifukiani wana John na ebani bango bango de banene tali Teddy Konde papa wemba oya ngaya ila de papa wemba daya mais papa wemba oya nga non ya chofana quoi voilà masaranga kinye koti combien déjà te on me bangelo le bien matériel musicien le belara na combien de taxi 4 eboula félicitations donc à la 5 6 7 8 na on peut ça ce qu'on a crédit alors kabela camion na boya na ngai merci beaucoup échappé encore merci à toi on va souffler avec cette image c'est pour faire plaisir à Guéret Patrick Mbunzu mon banda le roi Yesu donc
Elle est là, les bandales, Lévi Paille. Ça, c'est pour toi. Et puis, on va se retrouver avec Vibration. Suivant cette image, je retrouve tout juste après. Voilà, aujourd'hui interview. Maintenant nous sommes là avec Vibration Bampema. Ça fait un bail et puis aujourd'hui vraiment j'ai pris mon temps pour nous solaper na Vibration qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Tracy Eleza, bonsoir à tous les téléspectateurs Bazolanda. Na moment yo quoi. Bonsoir à Glodine Gassia, bonsoir à Christian Lulendo, Moussa Jojo, donc baba na kini trou quoi. O balinga Vibration Bampema na bango yeyo. Actuellement, tu es le plus ancien parmi les anciens. Normalement. Et au mérité, il y a un poisson d'avril, il y a un Ferrigola. Et en même temps, il y a un moment où il y a les padres. Normalement. Il y a fruits, il y a dur, la berre, il y a kala. Il y a fruits, il y a bon, il y a couillé, il y a fruits, premièrement, il y a patience, puis il y a musala. Kokoti sa o Jésus au pesa. Mon isoko professeur azo pesa à cours. Il faut koti se vendre na mutu. Donc ngasiko so Jésus azo pesa nuance, azo pesa sang, azo pesa tactique na kota ke vandi. Donc on va pratiquer na bimiso a pesa ke kota ke vandi. Donc yango moni patience, travail, yango zo sala ke boyoka. Vibration s'exprimer les sous. Ça fait un temps Vibration, tu ne te faisais plus entendre. On a linga boyoka na souté, yak na tomo boy. Mais bayokanaka balobaka ce qui est cher et rare. Donc ils bien ningi oza ya biso moko mais bien ningo le qui sur Vibration tout ça l'interview pour maramboza na terrain. On a koya raté bla 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 mais n'attend oza na yemi nini disque na bimito bla. Omi na combien de chansons? C'est ba vocal les na yemi na ba vocal na 4 chansons mais na participé presque na ba chanson nyoso na ba nini. Selon Ninge Jésus Lingaki que tout Vibration. Parmi les 4 solos vocaux na yoche, Ninge c'est plus ça qu'on a ma casque le gars tous les 4. Nous c'est bien naebi. Tenet ngamoko na choix ba fanatique ne ba juger. Te yo moko ndongo koma ba vocal na yo aussi pela. Ce connaît ngania son na sepela na ba fanatique ba juger. Poisson d'avril. Didier Kokatanga bolingo boyete. Atali lo basuka moye atikela ka famille accordinga. Na lobelo ne fils que je t'aime. Des fois molambia tondaka na solo ntungai fungola nzungu na talatamba la champamba DJ Shombo bavimbisa makasa na kwanga ba client balela na palin pesa chance na moto alingio Simo Gomse arimenza kaski fote job Vince Bilili. Vous avez vocal en travailler kaka bafimisa makasa na kwa parolier pe bazanga raté il faut za na recherche pour yo moko ko ozala na monotonie à ligne ko za appel limité pour toza batu donc ngana ndimaka na recherche za na travers na ba parolier ba massa ba petit pour na ko za appel na ligne na ngamo na c'est massa travailler ngona no selo idée na on attend ndenge pesa c'est que avant à Dieu nzembona a opesi moko ngwe pa ya mbanda. Ah, Pinto Lukaya. Zameli konye tumba makasa bapeli sango moto bolingwe koki kopela San Petro na limeti. Ha opesi bambanda. Permission ya ko défiler na miso na ngai. Se kote bolingo a vendre. Pinto Lukaya. Obiso manze mona bula King Kester et monsieur Moton King Kester a kufaro imbara boy. Bon moni King Kester que son nom repose en paix, aza vraiment parmi ba idole nanga, nazara na des idoles. King Kester na redi a Miss Bailo Kant. Donc que son nom repose en paix King Adaya mais na tika na venanga Bailo. Mon idole. Donc viona masoko yi madonna mon mega pesa makambo. Donc on a kana na senga na nzambe lobi nanga.
naimba plus que viona naibi que passe Bailo Kanto. Plus mais lobby nanga na senga nzambe que lobby nanga naimba plus que viona malgré ça passe. Avant aussi ça qu'est-ce que j'avais dit la Moussa biso tana moi o immortaliser Kester ne lo moi mukie. Neti king Kester na lo moi mukie neti azali reine de fleurs Katia bana basi atele milokola Kilimanjaro ngombo eleki bangoma nyonso na molai mbato nyonso yo bayaki otala bakamwe azalaki se kobima kaka un jour mibali nyonso bayaki kotala ye moko moko Katia bango akanya bala ye eske botangwa maji to pe hoya nkoko mbotangwa ya maji te botankisi te mbote ya kobotama ya famille mbote bandina nkoko na mama na mwana Florence mpo bato nyonso baluli mbobosana teke boluli mpo na bosomi po Florence aliwanga mbotikango kotungisaka ye nanzela. Merci beaucoup. Moi ça me fait plaisir. Tozongasuna qu'est-ce que j'avais dit à part Pito Lukaya oyembi des gens na poisson d'Afrique est-ce qu'il y a un mosusu etika lunette na chanson ya Tayer nazali so ne loko sona voka Tayer Tayer so nazali loko obike flamand no na junior qui voit nzaba tala biso ya balingaka yo mingi ya venanga Robert Sambo pe azotala nga venanga Stino Maemba bon séjour na rati ya kina mama na biso mi Claire Lovemba mais na kombo msuna yo pas na hote neti nani Didier Nzongo sola ba sola yo merci beaucoup ouais donc nga nazalaka tout dobi sola ba sola yo eza liyo tote meza cop nanga gani pe nanga boulot nanga yango so zi boulot nanga na valeur te donc ozozwa olinga na souffrir donc il faut ozwa opesa boulot nanga valeur ezalaka moi bien donc eza ma sécurité pour ceux qui nazalaki na kimbilangu no muzika air mususu be marqué que vient nanga ya mabele mais air mususu palinga luka vibration te anga bandulukaka ba na ba orchestre wana tu as luka vibration malgré petit na ya mabele pour naza pemeni à le padre donc pesa pe boulot ya petit na yo valeur sola ba sola yo. OK alors troisième vocal tango na matisa kason choisir chanza ka vitesse one kumba kanga na profondeur bolingo bonheur nanga prolonger Salomé Kavongo na ba gros kalena yo Judith Mvuma milika bébé sobala na kata biberon poto poto semoule totikela ngo vimbi salibundi iuma baranke pona kitrosir oka maloba ambiskada bolingo semblable no ya kuluna na ozo kanopesa chombo poninini Stino Maemba chise kandolo blanki oredezo nazoranga na opesa chombo te on a tozali hapa tuna pasi lisusu toasi na pasi quatrième na beti de 3 ngaye ba frapper nga bolingo bikora en pleine journée font ya plaisir nanga batekango na prima ngondo ba jaloux ba comme souhaiter nga ba retour au village na kifuna na maboko jino panda na komyanga na société ya penser hey roulage akanga motuka zo respecter tes codes de la route et bongo bolingo ezoki mambangu koleka motuka tuti moto roulage nango na Elvis Mayele manda chuva na prévoyé na lingwa 40% nga na lingi à 100% manka gagné à bilengi lifuta na ngama ya misozulu mbemba donc eza ba vocal eza na valeur ya ba chanson mais franchement félicitations au ba solo vocal moi solo vocal moi bien en tout cas grand merci na le padre parce que pour la formation mais les appels sur l'artiste moi ba n'importe qui dans ça no interview lelo comme on est Pepe Vanga te souviens tout à l'heure na Facebook Pepe Vanga na Luanda Pepe Vanga nazo regretter ko boma bulo na Luanda Pepe Vanga marambeza vous la reine nini tenalingaki trop c'est un chanteur ngandi makamto ebo nini oyo ekomi osalanga elakisi ninye
eloko ne wana doze na yo ki yango donc pepe vanga na peso ba mbote na Luanda. C'est que comme Hirschi Love. Hirschi Love en anakin na Papi James bazawa funa kutanisope na bango. Merci à l'entretien d'Abisso Mbale na Sepeli d'être là, surtout que na kuti vraiment en pleine cuisine. Et on a Sepeli quelques dédicaces na bateau ba Abisso na poto. Dédicaces na vraiment na poto net na poto na bandi na venanga la Diga Alvanda na Hollande. Na en Allemagne Dick Masamba, Fred Hardy Masamba, na en à Paris. Na moni bongo Blanqui Oredezo, Playboy asolara bien Blanqui Oredezo. Na bosanité Fili Lusilao, René Kinamvouidi. Ceux qui n'ont na Suède viennent en sino maemba zadi anakin, viennent en matu idol pena pesio mbote. Didier Kabongo, nakati ya Suède, Gino Panda na Suède, Suède oké Angola viennent Elvis Maël et Manda Chouva. Kaski Fouti Mbeli, Jovans Bilé, le maître Spon Mbata Anesthésie. Pichu Bokolo, Zadio Kabata. Zadio Kabata pe na pesi ba mbote trop aza pe na kata kin me aye kolela aeza na day na pesi pe ba condoléances na ngai da Zadio Kabata. Donc eza makambo yaka quoi. Ba tutu balingaka vibration na bango na bosanité Pichu Kala le célèbre na Angola na ozaenda wana JP Latino na ozaenda ba to balingaka vibration. Boyoka qu'est-ce que j'avais dit boyoka ndenge to memi bango donc ndenge Jésus de Niance apesi lisusu nzela quoi na bosanité ya dadango abana Berado Prince des Amunda Cédric Lutumba Nio donc base solide momba JP Minda Pire Via Cherigola Edo Muzamba ba to bolingaka faire gola vibration na bino yo merci lisusu na patron na faire gola ndenga pesi cette opportunité pour to yaka na biso na ba vocal mais nzela ngo pour Oyo c'est Jésus de Niance. Vivre mon nzela c'est bon, mais pour toi comprendre que ça yo ke nango boy. Donc merci na le padre, mais il y a boya raza formateur, taza encadreur. Vous comprenez? Il y a un encadreur. Là, il a bien dit, il a bien réfléchi. Merci na Ferregola, merci na bana kini tout quoi. Merci bananga ba vibration penaza bino bananga ba fausse. Wana mafief na nga wisi nga soyo naza mama na nga ba koto edindaka wana. Oh, so mo le beti mo ebo bimate. Kota be marge na zarasu na nga. Mais nga be bien. Mais marge na zarasu na nga. Nga be bien. Na nga yango wana. Bo na nga ba makoto. Tango zo boya luki na problème bana nga be bien. Siko nga siko mo na nga ba yo mo na nga ba te. Siko nga ba kote na biso ya makote o edindaka wana kota ba vibration yango wana. Côté vibration abimela. Bon mon asiko que talent ezara na place ya ba immeuble ba ninité. Taleza partout. Ce que talent siko place il fait rigolo abimisa vibration. Na nga ba côté mo edindaka so mo le beti o yaki otala vibration wana siri wana zana no chez les parents quoi. Ce que ya otala vibration. Moi yo zongezati. Côté na biso ya ngwana. Non, dis pas si. Merci à Maître Jeep Bilanga Makofi, Maître Jeep toujours na Simamo Konzi international. Maître Jeep, merci. Merci à Vibration, un grand merci. On va encore souffler avec cette image pour faire plaisir à Patrick Kitoko et toute la famille Eleza, Peter Bonyoma, mes condoléances à mon petit Zoulou Manté qui a perdu sa maman Élisée Nzumba. Lobby déjà, Tola, dans le lot déjà. Tola, Alibanda, et puis samedi, Toza Poto, Tokabulara, Mango, ensemble. Charles Chitinda Mofinoko Jobore. Charles Chitinda Mofinoko ya Jobore. Charles Chitinda Mofinoko ya Jobore. Charles Chitinda Mofinoko ya Jobore. Mofinoko ya Jobore. Charles Chitinda Mofinoko ya Jobore. Urumie sana kuomba unirumie. Dunia kama mtu analamba huruma usikie sababu hasira ni mubaya. Voilà, cette image a énormément fait plaisir à Blaise Lomingo Fashion à Kinshasa. Ba Moshino, ba Nini, Dijina Moshino.
Zaliputa Teza Mochino, donc 2018. Blaise Lomingo Fashion à Kinshasa. Et puis merci à Nechapindi parmi nous. Et puis encore merci à Bato Touba souhaiter à Jojo Aniva. Anniversaire Moro pluriel, on a fêté 5 jours. Merci les padres. Merci à Kribo Kanoukou. Christian Lulendo, Christian Lulendo, Jojo Moussa et puis Glody Ngassia. Nous sommes là avec Guy Gola. Là, on a eu une interview. Guy. Bonjour. Oui, bonjour. Dans ces pays, net aux yeux sous le lopoto, panza inondation. Si, balobi, on a une chanson votée par internet. Nasser Bafan, tout n'a mis qu'il n'y a rien à dire quoi. Donc, depuis l'album Bimi, je pense que mon a zolo baba n'importe quoi. Na préféré na les gars n'a pas gagné ma pour pas gagner mesa exclusif il y a Ferrigola. Donc, c'est na les gars n'a pas gagné déjà ma solé bandi. Dans la chanson na bino ngwana spécial Bafan tout merci na ndebo sepeli na nzembo. To côté ce qu'on a mode de promotion, to bandi siko pina ko tika pina nzembo to la kisango pina ce qu'on a battu parce que clip na c'est vidéo. Merci na Petresi na nengo ya minga lelo parce que tous en plein studio. Tous en studio pour les logos ya sponsor de soit Primis. Mais oui quand même on s'est déplacé na pas de mes beach boy, ça li bien. Pe sopena merci ming. Merci na Jésus de Nyons le padre. On est toujours au Kangabiso Singato tambola toujours na bateau pour les capitaine quoi. Ok, alors Gigola, ça se comporte bien ta chanson hein? Ouais, très bien depuis la sortie. Qui m'a bien bien poto. Très bien depuis la sortie de notre album, Nzembo ça va. Donc on a compté na mututé à boyango. À part ka garçon moko, na lingana tout est gota maluku. Na raté na car pour battre mais liboso ba kalinga net monzela quoi. Tant on a raté Gigola longo una Nzembo na bien sur la catene on a compris que la chanson ça bien. Donc c'est ça. C'est que Moutayo qui ont quand même chanson et ça bien. Alors ouais. Gigola, je me souviens il y a une année passée, on a une émission Imbelanga inondation té. Bon. Imbelanga Nzembo mo na sepela na ngopé. Bon, ngana lingaka trop ko moni ngai naza moni toujours les un grand artiste mo ibisanga lobi mutakala na biso ba artiste batu ba ngoti ba mona ka libanda. Donc ça veut dire quoi? Cuisine interne de ton travail aka. Exacté, dans la spontanée, tout le temps dans l'improvisation, non, la moto. Donc il faut travailler à lobby presque à Guy, il faut avoir la moitié idée et ça déjà. Donc inondation, je pense que na prévena qui y a 10 chansons, mais na 10 chansons na pona qui 2. Dès on a aimé la qui on a inondation. Donc le quoi on est salé moi ja, il y en a pesé bango inondation. Et ça 4 minutes 50 secondes na forcété. Oh, nous avons 4 minutes. 4 minutes seulement. Ma room ba minute est belé. Bon na sala on a un projet belé na sala on a un projet qu'il faut et yo pe taliban. Mbelne. Na mbeli Landu Bayaka. Landu Bayaka. Ouais, grand pote mère Landu Bayaka, mon mère vient na biso mifune diavelka. Et Gigola, il y a un problème, yo ba texte no linga makasi ngomora o saka différence. Hein? Notre philosophie est basée sur l'ordre. Notre philosophie est basée sur l'ordre du Confucius. Donc, tant que ça les logos, tout ça on exprime moi bien quoi. Ta place au même mangai. Tout ça on tenait. Bande la phrase en haut. Notre philosophie est basée sur l'ordre du Confucius. Notre philosophie est basée sur la loi du Confucius. Voilà. Moi Gigola moi elle. Donc, voilà. Donc, on a la chanson, on a le Landu Bayaka. On a dit que bolingo na ngai dépense makanisi nga no sana mukolomo sozaki ya mbongo mende na koma mobola. Pour niveau ya boule ya ba penser ya ba jeune garçon le na kin. So mo ebina ke muta vandi bo so ba peso film makanzi po na kolo ba penser le ki mpepe na mbango le ki mpepe na vitesse. Ya na elo monter ça na vitesse à synchronisation ko le ka penser. Donc au moins nous avons boulé semaine passée na Paris na momi mo boye image mamé mais avion et soit moi il y a 8000 km na bascale ko ko 24 heures n'est pas bien quoi. Bon voilà quoi. Donc dépense en mécanicien on a sala ata ba pesa ata na lelo na ko lo banane Donald Trump ata na billionnaire lelo donc ata na magistral billionnaire donc on dépense en mécanicien. Donc directement mon boulot quoi, $4 par jour de regretter donc niveau de dégrenage
laisse tomber quoi. Ok, avant ça, il y a plaisir na inondation. Je me reviens bientôt quand on dit moi liboso et puis tu as une inondation. Bon, dis moi liboso on a l'ingaso et monter parce que oui mambo hier les gars. Mambo les kaka na travailler na ba parolier. Bon, ngai na ko bombate ba parolier baza batu oyo. Ngana travailler na bango. Et puis merci à mon vieux Dom Muzamba. Welcome to Kinshasa. Bienvenue Makanga. Dom Muzamba. Donc bienvenue voilà. Bienvenue Makanga. Ya ilus pe master na ngai. Master na ngai. Voilà, ça se passe en direct. Hein? Ilunga, voilà. Masalanga ya ilus. Omoni, n'engna lo baboy. N'engna travailler na ba parolier. Na travailler na ba parolier. Na robo ya bangote. Mais ba yela nga ba idée. So ayena idée na se voilà idée o eza bien te mais ngapi na komaka. Nga na komaka toujours ba belle parole, ba parole d'amour. So na moni nini phrase moi s'appelle singa pas na noter. Natang natanga ba livre na nga na parler na za ba biloko na nga na notaka ba biloko na nga ba des recherches na sala. Mieux vaut être désarticulé. Ouais, mieux vaut être dévoré par un lion qu'être désarticulé par les chacals. Donc, les chacals, ils ont tongi. Là, place au Marabiso. Ouais, ils ont tongi, ils ont comprendre. Je l'aime bien cet artiste, donc il faut comprendre. Voilà. Donc, ils ont tongi, ils ont mike. Il y a bien à puiser. Soit qui a la bête, le mot, on a bien développé les Sudans, c'est ça? Donc, normalement, ils ont nini. Ils ont proverbe mon alubango pour na matongi quoi. Surtout nde tozana ba entreprise boy, surtout nde tozana na quotidiennement nde to vivre na balupango nde tozana boy moni ngolo baba sensibiliser donc mieux vaut mutalo belo likambo mbala moko ki amemango ba coin comme ba te belé quoi ba chacal quoi comprendre voilà parce que moni ba chacal so basé belé ba désarticulé parce que lui en liaka biloko libumu atiki na voilà donc ça soit Gigola alors c'est moi na koye bango te mais na koye mina bango lo mususu mama botanga diji bato mingi na nzela ba felstaka endenga botanga boga pena tonda ba charme kaselo komoko babengaka bolingo ye nzoke nyokola ka quelque soit beauté na yo sans toi Mathieu nazokoma nanga lokola moto yo bazala kobenga ye mondele na quartier sika bakomo benga ye makako po moindwele ki etamboleli nanga ekoma ya bafenea elieli nanga ekoma ya bato bazanga petit amour souffrant ma chameau ndenge na lekali du swatonga na royaume bamoure nazalaki moto mosolo ndenge nini na mérité paradis bisengo na yo ngaye gi guya pardonanga na nzoto nesalaki fete po motema no ezalaki obenda badouleur nyonso kolela nange koki jamais kolongolaki bomwasi na yo menaki bomwasi na yo nde kolongola mawa nanga ye gi dono lo bagé amour souffrant ma chameau qui veut que badanda ko ba comprendre que gi ayemba ba ebi me ba comprendre des sous mais qui na ko singa ta partir na ezo senga tena lela ka parti wana bébé buchuna nga ye mwana mama bébé vita nga ye mwana mama Coco Chanel nga ye Enazara nga ye mwana mama bolingo na biso tikala libela motema no ebongami avion emema bolingo wana zio Maître États-Unis tous les gars sentiment et se départager na ba cellule l'un en souffrance l'autre na malheur na kono le là-bas salidio d'enfer na leli angai makengo nazangi moto akomemisa ngai bakilo ya bolingo na linga kesimba tala lelo ekei etiki tashina katia motema na ngai train liwa etelemi ezozela nga na kota ememanga na cimetière oyo ya bamoure tozala bomoko lokola pantalon mudinda na ceinture na fin du monde tozala biso mibale longo soki ekoma malifelo mpo na yo na ndimi bolingo na yo oza yema komobinda yanga nzoto bolingo Curtis Makengo eza yanga tanasalaki mabe loba nanga nabongisanga bibwe buchuna nga ye mwana mama David
tala ngai mona mama Ça n'est pas moi comme nous yangai. Ah ça n'est pas moi mbela nongo ngai. Tresi yela zana ngai mona mama Yoda yojina ngai mona mama Coco Chanel ngai Yoda salira ngai mona mama Bolingo na biso tikana libe. Tu vois chanter c'est pas crier quoi. Belle chanson, j'aime bien la chanson. Ben ouais, mais ça dans répertoire nanga. Mais ça dans répertoire nanga. Regarde bien la chanson, on a dit que il y a un répertoire nanga, tu vois, biso toi on va jeune quoi. Dans vous apprécié, na bon main. On n'a pas Jésus de nuance les padres. Je pense que même nanda kutoalaka ba premier zanga ati. Tu vois? Na banda ko biso to botami na ngona. Papa na maman, ou bien famille. Famille en français? Famille restreinte. Voilà. Maintenant, tu arranges les linges, c'est là en famille. Donc, les appels d'entreprise, les appels bon temps, pas trois ali. Moi, je suis Mickey à la ramène. Il faut amener ma monnaie. Les accusations ici, là, sur Gigo, là, ils ont pas fausse accusation. Bah, le mon aniké, tout Gigo, là, balongo, on a combo, mais mais c'est balongo et sous balongo, on a combo, on a dit que les deux ont fausse accusation. Parce que mon maman a TV à Bercy. Bercy, on a zonga na orchestre. Na tuna a ebsanga geo aloba bongo po. Ya mona nga na orchestre ngab na za succès ye fala lo baga ko mona ngai. Bon voilà. Ya no mama mo beda ba boba. Et puis pire le yega. Ben ouais, tout travailler place moko. Ma ça yebi abi chalet. Abi chalet toto kitara lufu, toto kitara Kenya, toto betara Maroc, toto kiti Moscou. Alors sentir que li bendeza toujours au téléma. Ok, merci à cause sa couleur. Parce que spartiate a rekoyate. Merci à cause sa couleur qui nous suit. Merci. Nana lobelo mo. Inondation et continue établissement. Licenciés déjà prêts. Kolimine ngaye. Landu. Mi kakatane zo gouverner. Territoire nangaya bonheur. Lokola liseki. Lelo na komi prisonnier. Natima bayaka. Malheureux comme garde nangaye. Oh, promesse au pesa qui a désespoir, je le bébé to. Baye bébé ngaba mona kama kambo. Boza wapio. Ngaya wana komi sur changer. Na benketi. Bon moi nanga komi lokola bois de conserve respirer. Ba visa ponda. Bestino bilele ya dada. Na pesi inondation yango wana. Ah, usuki wana sundenge ni. Nakoye mamo. Zemona yode. Zemona yode. Ningi nanga landu bayaka. Marchandises ont manqué. L'établissement. Neso dégâts dans son affection yanzo tonanga. Sur l'équipe MM. En plein hiver aux otikanga. Héritiers cramos otikanga. Nalingi nanga landu bayaka maman na biso so leki MM na beta bolingwala na beta boy na beto direct na sentir que mboga ya de cap et pendant lingo yemba bat msuma lo ba msuba comprendre bien internet nga pe na yoki ma msu lelo clair les padres mbang j'ai l'impression landu baya kotimo tema nanga pambao. Y'a comme ma kango de gauche à droite. L'établissement y'a ba matériaux y'a love. Et comme il déséquilibré landu bayaka. Période y'a malamu yango yo marchandise tika maka sans faute. Nga kona kote kanini mi fune. Nga kona kote kanini papi. Kapai na kote kanini. Calendrier sali sous respecté. Discours en fait. Vous en avez compté dans l'émission. C'est l'ambiance, ça se passe vraiment en direct. Meilleur chant, meilleur rumba. Il y a outi wapi. Maman, il y a Gigo là. Tala. Nana kisasa. Tingana tambola nana kisasa. Nana kisasa na tambola nana kisasa. Ambozo hivi magamu nana tambola ka. Meilleure chanson. Inondation. Landu bayaka inondation. Yo po chenze mbonzembo nezo beta tina matanga tina feti. Te ah. Ilunga mama. Biso bana cheta. Obia, jumo bisanga obi bakabela ko sute ba biso ha ilunga yo yemba ka melelo yembi. Oyo bina ka melelo yembi. Wana to benga ba infidèle. Poso lingo ka bela mutu. Sote pesa ka mutu. Ode chibambe raf 4 new raf. Déjà. Déjà. New raf. Apesi ka merci na vena nga le padre wa norenga boye po nga lelo banda zolala te ilungo zolala te police ke bimi lelo nga moni na tongo na bova banda diske bima nga na zolala te vena ngai na carrière na ngai na vie na ngai makambo bakisi na oza mama oloba umela kaka na mbujima ikuna boni kuna tombe te tak
craqué. Ton mec, tu t'es craqué. Ilunga, nazo bisayo. Et ça, on a concert moi à Unikin. Au Yembara, public est 5 na tchango na TV. Et comme est-ce qu'on habitude, tant na tchango na TV, bah tout le monde singa bona bandoule. Mais le lorsqu'on a disque. Concert au Yembara. Na maluku na yemba kiango. Faut comprendre Tanzanie ou na yemba kiango. Faut comprendre que biso toza tango muna Ilunga boyo, muna digital boyo, muna pna bilembo ya sheta. Et puis yo kubika depuis nzembo biba champagne na babua, tina ebité pour nzembo to bomba ki ba griffe. Eza magambo tuzola kisa munene ya le padre. Biso sozo to salitena mso usala. Biso foto sala. Biso foto to sepela. Biso ba vena bino bakabundi walesa. Pasteur. Président Jibem Piana. Je salue mon pasteur. Kabundi walesa. Auti États-Unis azawa dimanche ve nazana yo wana nzoto bamdimi tu bomba kama bonza. Voilà, Ilunga est venu juste nous embrouiller, donc voilà, merci à Ilunga et Ilus. On va finir au moins tout ce qu'on aime en tout. Ouais, mon gars Ilunga lobby, donc marambezana on très bien. Ngai na satanda gite que na bane au bang franchement, moni koyemba rumba un album ya Ferregola les padres Jésus de Nian, c'est ça facilité. Comme kondia rumba yo. Voilà, parce que toi on a 33. Excuse-toi, on a 33 titres. Je pense que toi on a 3 semaines. Oh, tu es tigaliwana, et ça va rumba na rumba. Donc Nicolas en a apprivoisé, Makaos en a fautif, ngana na inondation, Chapa en a mobobé. Donc on a 4 on a tout banzemo tout bana mai bache kitoko. Et puis batelele nga mo trop pour mo nga mo fari album quoi parce que ba ma sebele to banana ba mouvement baza pena souté. Mais presa ko chakinga asanga gitala nzela boyo parce que ngana yemba nzembo mona te zaneti banzembo ba jeune ba yemba lelo presa tali singa be moni nzembo ko sala mo pona lelo te sala nzembo pona lobby zala nzembo mo da clé et lo mo beti mo donc obeta ko sala nzembo te net ke ouais ozo te donc nzembo ngana yembi toujours na yembi 2 chœurs na yembi 3 refrains et puis s'il les a 4 minutes simplement. Clip nango. Je pense que semaine prochaine déjà dans le canal Trust TV tout de suite avoir contact maram tout déjà tout les bons clip bango ce qu'on va analyser en haut ba ndenge nini ba besoin c'est la so ba réponse ba nini ba le cas déjà ndenge ça plus promotion li banda ke awa po on a déjà na simba point o déjà non ici déjà tous déjà na na couloir kimbuta nzembo do beta na kene na la Koti Baoba nzembo do beta na Palme Beach naza nzembo do beta dimanche peut aux kermesse Novelas dimanche tu as Novelas donc rien à dire to bandi promotion malé mais jeza nango ya bien nzembo da bien na singi na ba fan na biso to bola na cassette bande bleue na bande bleue au moins la 6e chanson cette 6e chanson ba comme inondation et un nzembo signé par Guy Digital c'est toute c'est la première chanson dans ma vie. Je pense que la salle on peut na mutema munene na linga ko lexalo so maité na chapé maité mointé makelele pété menzembo da bien il a toujours bien bien banda na mona ma tellement tout dit lelo yo pe mususu ba vocal raté na Rossignol bongo mbabilengi ezayo mwana mama vandano na trone nanga Bambanda no basolukanga Salon Star na London jouer la yambi pour qu'on permettre basoyonga et bonga ya minio vandelanga mona mama yo pusana salabaje ya cinéma oilo salele maluku Claude Wonga na Londres le banquier pour les catalais j'ai beaucoup na Lyon Nepsu na maluku on a bien Claude Wonga pour boire Claude Wonga qui tchango ba français Claude Wonga tes nuances nuance nuance mo na pesa on a nuance non pesa en français ba Francis Gabriel. OK alors na senga ki Rossignol oui. Oh comment ya langa bolingwa demi-journée voilà Rossignol ne tchanga mo ma trop na lingango o expliquer ngo pour na biga milo atika na mawa shira bomi tente pour ko modo na parler ba yanki ba damenyao et fraction multipliée par 2 na tomber bedo na propre essence mais ngala ba bedo te ta lèvre na ngala ba na likate so na mela te fraction multipliée par 2 fraction multipliée par 2 ko jomo tumbi do susa bolingo legi so tumbi likana na propre essence do ba kangie na no po no mela no noa et puis ba kangie so po tumbi so pompe essence de fraction multipliée par 2
na tumbi bedo na pompe essence anga vertige ya bolingo donc on a inspiration eza ba bilongo na sala en wer musu na butunga moko comprendre peu comme intéressable de costa couleur atiki ngai do atiki nga source libela mai ko motanga ve ya ukanga po beti nzete na libanga moyeza beta nzete na libanga maebima peuple mela costa couleur betanga nzete bilenge susi na mata Kotambangu. On a Paul Mouta Rosiliga. Paul Mouta. Non. Et ça m'a bêté. C'est Paul Mouta. Costa Couleur. Merci beaucoup, Guigo. La bosse a été fait dans Paul Mouta. Il y a un air mauvais dans Benga, air mauvais dans les gars parlé, mais merci fait dans Koda Mboka. Pe sa mère Nabiso Barbara Mazurol. Mbote Belli. Tilio Azana, petit tout coaching fait merci 1000 fois, fois centuple fois. Merci vraiment. Franchement, venez habiter quoi. Surtout vous avez un temps Jésus. Le combo mobo. Mais na bon bien on va. On a bien le patrimoine national. Le patrimoine, tenga ce qu'on a mythologie grecque. Ah, tu Babylone est à Makasi. Babylone est bêta. Mais tout cas, on a adage moro ya suka. Yo Makasi na badage. Adage ya suka. Na rolo banetini, na rolo ba mieux vaut la soupe. Une cuillère. Merci beaucoup Gigola. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à Patrick Kitoko. On va se retrouver donc na Bossani vient en Paul Catalay Sheraton dans un king. Donc aux années dimanche na concert à Charlie Mboshana, vient en Charlie Mboshana dans Alawana. Na Pesimbote na Princilia Miezi, na Pesimbote na Nicolas Marula, na Pesimbote Ambroso bana bandal tout bazana maboko na ye. Boussole. Nicolas Mboso robege boussole Mafolo Nantiri. Merci. Kanga Nicolas Marula, Grâce Coulé, à Biel de Lix, bye Tracy, merci na. Merci à Grâce Coulé aussi, je pense à toi. Merci à Patrick Kitoko, Papa na Joyce. Bienvenue à Nechapindi, Banakin, Blaise Lomingo Fashion. Il y a 15 valises, Nechapindi, il y a 18 en même temps pour préparer le mariage nae. Merci à Kidiaba. Merci à Patrick Ambozo et puis merci à toute la famille, je vous aime tellement. Tout le vendredi à 9h et puis samedi à minuit. Bye, à la prochaine. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata.